33 ans. Ah, 33 ans. Banda Kondo Franco Tikabiso. Ministre qui dit des arts autotika fleurs. Pendant qu'on honorer en tout cas c'est autre chose, mais c'est les règles de zone en gros pour ça mouké. Au monde que la place n'est pas protégée. La place doit être protégée en tout cas, mais curieusement, et même des artistes, le premier artiste congolais, jeune, ou a joué disque d'or na Snap, Fally Ipupa moi na yo. Biso to fait sa félicitation hein. Biso pour lui raté. To comme c'est donc to connaît le 29. To dans la stade kuna. Yo bon on a pas Fally. Ah! Ya. On n'a pas Fally. On a espoir na biso papa, photo lengela. Tout derrière, avec tous les artistes, tout ça, il a fallu. Azoko honoré Mboko, la biso de Banda, c'est notre fête. En tout cas, rendez-vous le 29 octobre na Stade des Martyrs. Bienvenue sur cleboa.com. Un grand merci à vous, l'équipe technique qui m'accompagne. Merci à Jordi Fitir. Merci à toi, Pichou Mangaya Boss Lady. Merci à toi, tonton de la nation. Pourquoi pas, Raoul Itono. Pense le diamant, il y a Karine Biasaka, Kadete Kassala, Bibi Shigatera, Patou Kapangala. Il y a Ser Nabiso, Moko, Suzy Koutikou. Dans la papa Nabiso, chaque Congo, tout le monde a un ministre. Mais tellement Biso, tous les Garaboyete, tout le Barakeux. Tous Arana pour communiquer, pour nous informer. Tous les papa Nabiso. Chaque Congo à qui je veux dire bonjour papa Chaka. Bonjour papa, bonjour. Bonne santé. Bon, on est là. Activité Nineza on a 33 ans. Ah, 33 ans. Banda Kondo Franco Tikabiso. Ministre qui dit des arts autotika fleurs. Pendant qu'on honorer en tout cas c'est autre chose, mais c'est les règles de zone en gros pour ça mouké. Au monde que la place n'est pas protégée, il y a rezoa. Talandenge bazoko baby ça statique. Normalement en tout cas la place doit être protégée, en tout cas vraiment déjà la place qui Wenze. Tu remercies beaucoup mais ça calme moi qui sommes en tout cas papa j'ai le corps dit en tout cas merci na oya sali pour les artistes la place doit être protégée en tout cas mais curieusement et même des artistes baka mukolo matanga kaka. On doit réussir d'abord ndengeni parce que tout le monde audience soyo si ma ministre Catherine Eti na kati esika oyo depuis que vous êtes présent artiste à danger d'abord on doit réussir ndengeni ya kozana ba konzi. Et ça vraiment facilité hein Chakako. Bon ce qu'on fait au moins le sous-bassement est là. Demander à la mission no kazaka no mutima kitia amoni mabasa rami amisi kwa très fier. Après chérie Sandra Bumba aller Bumba en tout cas. Au monde totalement mouké hein totalement mouké. Au monde la place normalement doit être protégée parce que place soyo au monde histoire c'est quoi? Et ça qui va plaque en cuivre. Tant que pillage, va pillage va plaquer de plaque oyo. Oh écoute en côté, il y a qui en cuivre pillage en haut. Mais en tout cas toko senga na ba konzi ba bataille sikoyo. D'abord police na biso za la kawa. Parce le coup mon pona bango ba longoli wenze to comme protéger en tout cas. Maintenant tout ça ensemble avec la police avec la commune à Kalamu en tout cas. Là-bas c'est protégé. Heureusement ba comme nous allez wa Bokilo Senge, Nzundu, Franco Mongo, tous les noms sont là. Mais il faut pas dire parce que tout ça là, il faut courir le temps. Parce qu'il faut pas nous guider mon imam, il y a tout ça qui me bang, mais normalement en tout cas, il faut un grand projet pour ça. Parce que place soyo, il y a des mémorial, il y a des cimetières. Les mutouayés, n'engue maman tout à Franco, attends sur Léli, attends sur la autant combat papa Wemba, on est là. Tant que je suis à peu près calé, tant que le tout, il y a place stratégique, il y a place il y a place touristique. Et dans le Mboka Balobi que Gouvernement Igo de la Ferrari dit que ça la malaise, Namboka Libanda ici quand papa Mba Koufaki, na éviter ce qu'on a qui s'angouana. Démarche na wana ezaki. Na oki yangote. Papa na biso chaka Congo, lelo population congolaise, communauté congolaise au bana poto. Bakoye ko retenir nini rôle aux ostala to bi que vous allez minimiser trop, mais si le lozaka toujours na lit swana. Objectif nous ani. Ebi Raïs Kabila. Na ebi. Aluka 15 personnes so bangote. 15. Aluka 15 so bangote. Bon mutu wana ngana zanga na locataire mutaza kuanza na uza bato wapi. De toute façon au moins les autorités, au moins la kisayo
oyo yende kolo sécurité ya zomona yende kolo victoire c'est lui zopana so likambo ezali na bengo babenge malambo akomi alors tout ça bakonzi akosaka bakona wana so de so retourner no ndenge nini sécurité ya kasafu mbote mokonzi mbote bato bazolanda na kleboa nayebi ke ozali moto oyo ozosimba kati esika oyo loba mwa liloba moko rapidement papa chaka kongo s'il te plaît de 15 minutes car parce que tu as une question importante quand tu as vu sur ton Kleboa ou bien internet tu as besoin de Mokonzi Leblanc à répondre d'abord. Ok, on va répondre victoire est la température ya ville Kinshasa. Pour toi ba Kinshasa est malamu, ba on a victoire. Tant on va marcher Salemak, ba journée ville morte. Ba konzi ba senga ndenge na victoire. C'est-à-dire victoire est sika mutsoko yé na Kinshasa au comme na victoire te ko yeba te ko comme na Kinshasa. Ah, on a victoire. Place des artistes, au monde est propre. Depuis Nazui victoire, place des artistes est commis au yé, au kangi photo, au yé, au tali, so y combo en déconayo, à Koufa, à Zalaki artiste, au komona yango, au zui photo pe au keina sango. Même circulation, même chose. On est en train de faire un effort, mais il faut qu'il y ait bakayango que population à Kinshasa ils a s'augmenter du jour le jour. Chaque jour, tu as la population ma casse. Après marché na poko batunyo so bayaka ko se retrouver na victoire. Tu as pour sécuriser batuna biloko na bango. Mais on fait un effort pour que victoire est à la victoire. Donc on senga kana bakonzi ba appuyer biso et continuer et to perfectionner ngo lisusu ko leka ndenge za sikoyo. Eloko musuna ko senga nde koyokana entre bakonzi bitumbeza mabe so bozo bunda wana bisote biso za ba politicien te biso to sa sécurité toza wana pona ko faire respecter mibeko to suki wana. Merci beaucoup papa Leblanc. Anniversaire toi de l'anniversaire oui maman yende mukonzi oui représentant mise akiti des arts na commune Kalambo ya Limama. Ouais OK maman Mbote kombo nani Madame Léonie Tchami. Madame Léonie oyebi ke papa na so Franco azaki parmi artiste oyo ba pesa nzela na République démocratique du Congo. Le anniversaire na et tant que aux assistants ya maman ministre. To moni papa chaka Congo ye moko. Ata artiste musicien moko te. Parce que moto yo ada fondateur ya Rumba to Woloba eza papa na biso Franco. Avant de répondre même maman Léonie parce qu'il prend le biso dans 30 minutes hein. Pas toi pas quitter. Pas une surprise. Non, tu pas quitter. Bon, non, ce que ça qui est banaki ni ngomo na bajo que le cas d'imana là wa ba policier ni en tout cas to senga na ba konzi mukolo ba inaugura ki place yo gouvernement no zala ki siko ba pesa siko valeur ba pesa aussi valeur mais pour la chance maman azali représentant qui dit à la commune de Kalam maman loba nao bon ngala la pesika ko na lingo kende ke moi mituna mi balé tikali ngala pesika ozali oza mutu ya makasi na culture s'il te plaît la pesi maman ministre na biso Catherine merci pour jour alelo ba ningi ba bosala ki na bango mais quand même le quoi ministre titel a honorer artiste na biso Lambo Makadi pour la 33e nani anniversaire ya bana kufa au moins en tout cas voilà to komisi to betele maboko pour na yango malheureusement papa Jessica Dimaza na ba réunion ba bengi ba na réunion sinon tu pas ngazala na biso nyoso. Merci beaucoup maman. Quand vous n'avez pas papa na biso chaka Congo pardon bisolo yo ouais on est place yo à part monument Franco il faut pas il faut pas 4 monuments 4 monuments mon nom Suwana wana nani ya papa we ba ko luka kaka ministre luka mususu yango kuna alors place yo ezali place moko normalement ba artiste tous sont soin mais curieusement aimer les artistes ka basundo ngai mona bundaka na ba to wenze na ba to ba yalaka en tout cas vraiment mais si que bon on a ngai nangana tuno lisolo parce que ebimi moi polémique babi premier artiste congolais jeune o azui disque d'or na Snap Fally Ipupa moi na yo bon en tout cas biso to fait ça félicitations hein biso polémique la raté to comme c'est donc to connaît le 29 to dans la stade kuna yo bon on a pas Fally ya on n'a pas Fally on a espoir na biso papa photo lengela photo kengele maka est-ce que Fally d'abord selon sur le plan sécuritaire ndenge toza pena toza na commune ya Kalamu parce que peut-être ça permet une stade de martyr ndenge lobi bongo
tomoni ndenge nini gouverneur ya ville est-ce que oki moi lisolo ke bato musu baloba ke concert eza alinile ndenge solo lisolo etant que ozali concert ezali tout derrière avec tous les artistes tout asima il a fallu azoko honorer mboko na biso libanda c'est notre fête en tout cas rendez-vous le 29 octobre na Stade Martyrs bato baloba ke oli était papa Chakako bon ali atepwane oh ah bon bon ngande koba mais ça message na ba warrior warrior tous les warriors le 29 au stade le warrior fali ali mbatu bari batu biso to tia comme fali na mboko to za faire le biso fali apesa nga respect moko na ke mona ye asa pie tombali ya Al Pacino vraiment c'était monsieur mais qui no peut faire rigolo azole la bi aza emprisonné est-ce que ozo kanisa likanisi moko te abi moya ya na Kinshasa non faire rigolo c'est bimaki azoya rendez-vous azoya merci merci beaucoup non Saint-Olia Toza Awa na place des artistes Petit dans le parallèle vous dit un grand merci bande comme sou baza on a habité on a besoin koloba vraiment je dis un grand merci à Pichou Manga Boss Lady c'est ça le travail un grand merci à toi mon papa Jolili Atal en chair et annonce merci à Jordi Fitir merci na ba coéquipier tout merci na Kadete Kasala et Bibi Shogatera merci na Bino Nyonso Toza Awa vraiment toi qui vraiment to baluka to solola toyeba ndenge ni mambezo lekana vraiment anniversaire ya Luambo Makiadi na surtout luka tozonga aujourd'hui futur tozonga wana pas papa Luambo tozonga pas papa Luambo tokobenga maman na biso maman la représentatrice maman pardon tosisa ki malamu tetara tozoi chaka Congo pona papa na biso Luambo Makiadi na yebi ba diaspora bazotala au partout. Vraiment merci pour la gentillesse, merci pour la culture et surtout le culture na biso ya mboka bato bawa on dirait bata suna reconnaissance tomoni Luambo Makiadi papa Wemba toyebi ba pepe kale batebele ke ndenge oza représentant numéro 1 ministre na commune ya Kalamu ba projet zani non ba projet zali ya ko réhabiliter place oyo parce que projet zali na niveau à ville ba ko dans quelques mois 6 mois pour changer place aussi là moi ne ba kombo ba komi wana ba plaque musu se bungi déjà et c'est quoi ya musu ko pe ya kala yo ba kombe ko graver mais to projet zali ko sala ko na États-Unis za la ko cherche souvent ma étoile comment misser la carte étoile au côté mutambudu da étoile na on est tout monde na États-Unis eza bongo oui que boyena likanisi sika félicitations oui merci beaucoup yaya oui félicitations ce projet la ville à Kinshasa non papa Wemba to remonter na étoile c'est awa Pepe Kale to remonter na étoile na étoile misser na misser artiste comme même ba envie dit bango nyoso mona bango mutambudu étoile na ye et ça sous boy o eza système akala to c'est système pour gouverneur biso pe Gentil Gobila na ministre biso provincial Matabu ba projet mingi ndebo yone ba travailler na collaboration na bourgmestre du Sekadima. OK. Merci beaucoup maman pour na bandeko bazolanda biso na diaspora likanisi oza bien vraiment je dis félicitations à vous d'abord ba doit retenir on est et là on aussi à la population c'est vrai que Victor ezali le quoi motema ya Kinshasa pour eza la propre boye ezali ko senga ba effort makasi bato balala ka jour et nuit bourgmestre biso ko du Sekadima à travers ba une deuxième été à Wakara pour Victor ezala propre sécurité pa ya bato mais on sait ka que bato bazala mwana bolingo pe ya espace oyo surtout ba ministère na bango moko pe moko bokiti pe place na bino bon c'est moi journée moko boye ya honorer balinga nyonso bakufa kala et ça peut moi bien mais peu na Victor na place artiste ba ministère bango basangani mais ça vraiment bien makati donc à 5 ans yango. Merci beaucoup maman vraiment to pesi un grand merci na été soza na bambote faut de succès pas na yo ba rolanda partout dans le monde ozali Cleboa charge ya internet na habito ko pesa bambote pas na pesi bat nyoso ba ko reconnaître ngai mbote ebele na lingi bino mingi za bandeko na poto te bandeko na poto bazali ko pesa ba mbote Lyon na Lyon na mboka ba kapi mangai na Lyon na pesi petit frère nanga Ebekamba na madame na ba nyoso mbote na Paris na pesi petit frère pe Denis muto mombote na États-Unis na pesi Magui tonton Crispin Dabs tanti bobeti bambote belé bato nyonso tina Canada kuna pasa kabu ya bambote belé nga na pesi mbote na celui qu'on appelle Dada Diela
ya Dada Diela Mbabi Mokonza Biscoret comme de garçons Yazara aux États-Unis. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Jolili Atal en chair et en os. Raoul Itono, prince de diamant, au moni victoire. Nengezali avec Mokonzi Nabiso Leblanc. Vraiment la ville est calme, la ville est tranquille. Karina Biasaka madame, Patuka Pangala, Yasuji Koutikou, Batutu Bolingara Culture, Boyeba que le lot Kitagi Awa en direct na place Victoire pour honorer Papa Nabiso Luambo Makia Dona Bengara mentor ya musique congolaise. Un grand merci Nabino tout vraiment. Oh Bolingara Pegi Titan, le parallèle Boza et Belé Kapi Mangai, Balobi leader et à Lyon. Un grand merci à toi. Un grand merci à Alfred Boimbo, Boza vraiment le belé. Merci, c'était moi Pegi Titan, le parallélo, l'envoyé spécial de cleboa.com. On se retrouve à la prochaine. Merci à Jordi Fitir, Mobali Angouya, Mobali à propre, Mobali à Mwindu, mon réalisateur Steve Labé, Pichou Mangaya Boss Lady. Tokutali Mikolozali Koya Kaka Awa na Cleboa. Bye.